alors que na simananga coup circuit et ça mi anda place ndo foot anda ko nyonso eziki après sa position na ndenge moi qui PD bouquet je sais pas te wana ko ba de mingi ndé bon na ebité le rap mais donc za la ga makambo étant qu'artiste to pona ba rôle donc rôle nyonso mo pesa nga il faut na ça parce que na za de midi pas plan kota na kota lupango pe na ntango kandi to jouer na théâtre mona ba tondi bo sopa ba nini parce que moto depuis banda ko pele ko fati. Merci fidèle internaute sur www.RecitTV nakato autoroute des stars comme quand est tombé sur nos sabino ou abiso micro na ba bine ba autoroute des stars et ambaka ba star ba biso da star T nakato autoroute des stars le na cadre ka actualité et puis na cadre ka information de tombé sur nos sabino des papes de la presse Arthur Playboy biso tolongola chapeauté de Bosaba président de la République ndenge ka ya bien bon ya ka opesa biso mbote na ndenge ka ya idéologie ndezala. Quant à moi je profite déjà pour dire merci à mon boss papa Bruno babi papa Bruno Mosali Nzambe na maman Christa Pelé ou bambota trop place Bozali babi mon cameraman Christian na benga beaucoup crédit à Simbara à Tchara traité ta caméra bouchakati. Merci l'équipe technique Mugumba ya Recit TV babi na kato autoroute des stars ba on tchaka pile mutoko autoroute des stars za na vitesse ya cadre ya idéologie pe na cadre ka ya système ndenge idéologie za la babi sur mon plateau pour ça des artistes na biso babi artiste comédien mais on profiter déjà pour le kaboyi baye pour découvrir sur notre plateau à qui je profite déjà pour dire artiste le pape de la presse autoroute des stars autoroute des stars et ambaka ba star na cadre ka idéologie pe na cadre ya système babi batu baza peut-être surpris au mona artiste na biso na plateau na cadre autoroute des stars pour babi autoroute des stars et ambaka ba star pour que se présenter d'abord ba luka ba yeba minani na plateau na biso. Merci beaucoup pour ma volume pour la voilà. Ok, merci beaucoup vraiment pour la parole. Je me présente au nom de Fortune Besson Lionel Messi. Lionel Messi dit un match. Je me présente, je joue artiste et comédien. Je joue dans la groupe X-Ciné de Jordi Mwanda. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pourquoi d'abord Lionel Messi? Lionel Messi parce que mon tournoi sur ça la marque bien. C'est qu'il faut bien Messi. Nga Messi na mi PCT. Les président on a pesa par rapport au tala surtout non na paramètre na Barcelone. Je vais abeta ma casque de Messi na mon na été. OK, ce que papa na ngata ngata na artistique tellement non ndaza boté. Cause à Messi, Léo la Fortune et comme Lionel Messi. Tu penses que Messi no jongo neni ni eza ka neni ni eza ki kon? Na joué Lionel Messi en 2019, oui. Quand dans le groupe Congo, et précisément je te salue déjà Herman Kasongo. Herman, je me fais déjà pour dire bonjour. Donc dans le groupe Congo, groupe X né de c'est pour cela que le président Moni Moussala na travail d'habiter, il faut pas bien Messi. Sans combat le Messi petit Messi pas. Tout me console là donc on va aller Lionel Messi tirer moi je profite déjà pour dire Messi Bokanga Messi de la presse mon pote. Bambota trop place au baba nice makola mwana bato ya fashion mambo Kevin Prince mambo bavieux bambota trop place au za Lionel Messi mais quand on expliquer biso un peu parcours na yo artistique banda wapi et puis c'était quand pour ta monde de théâtre. Merci beaucoup Pape. Mon volume parcours artistique nanga na bandi théâtre na 2015 si je ne me trompe pas. Bandi théâtre na groupe Wenge de Gabana, je te salue déjà des courses Gabana là où tu es. Gabana, na bandi théâtre kuna ande ko lingati parce que nazaki no momuki. Donc ndo lingati na bandi théâtre pena ba uniforme, ouais pena répéter ko tu so ba répéter vandika ba bisete yo maintenant toi momuki. Tellement nazaki na amour ya musala ngona ndo lingo mingi po nazaki so taba na télé na bitinga pena suka nga fona ko mosaka théâtre. C'est ça ndo lingo puis petit à petit na ba na 2016 né na ko mo jouer na groupe Wenge de Gabana et puis ya ko semelo moi ko kuma wana bisingana lo mwana ke groupe Congo de Herman Kasongo ke groupe Congo kovanda ce babi place kaka esimba te faut kolongwa so moni place mo vandi pina donc isimbi na monte il faut kolongwa
et na olonga beaucoup on qui xine de Jovanda des tissus qu'on a ça tout qui est non moi malem Lionel Messi babi joga match déjà match ya chaka baba bia la ka ndenge sala babi to me kono sola pas gabana osali combien d'années pour continuer 2015 je sais pas bando tala baninga nde babando jouer au matin non te posa non moi zoka temps jouer te to izaka ndeni mais qui on doit temps en jouer bah 4 c'est 2015 pour nous côté nébani moi volume voilà nous attendons jouer parce que présentement on a montono ko linga musala mingi ezaka mutu musomoni azoya na kima classe ngalo mo pena kimi classe wana oyiba to répéter côté ya boulevard scène de ko mo kepe na ba uniforme présente la talabino moi na quand même en associé musala ndé na ko banda na 2016 ko jouer et puis na kombo gabana benga ngata gabana benga na miso ba tout abi oh la roi du pleur pourquoi la roi du pleur donc ezaka ceux qui n'ont joué d'émotions dramatiques pour se vanter donc on a pena comme sa président na place Andoli on a pesa ngombo la roi du cœur et na yo longa groupe ya Gabana na fin 2016 donc teko groupe wenge de Gabana to que mo malem je vais temps aux na Gabana je sais pas ya ndo bengo la roi du play je sais pas elo nini sala ki ko longa pa Gabana po yo bando se pelisa Gabana longa po longa pa Gabana en fait apparemment dirait ça la moba secret mobo ya mike pas non secret dans le moté c'est juste ils a parcours artistique de l'Ebisinga place bat bazali problème ils ont raté place bat baza makambo ils ont raté parce que place de zo 5 sabatu problème ils ont raté na kati mais ko flasher biso ta mama ke problème mo idaki ne bon ça le otaka yo bandika mbamo arma mo pa mbamo imaginer bon pour ne m'appeler pas Gabana nga mona mwezaka eloko moko pena ya grave te na mona ngata mso la yibo mwana nanu to te mso na mimama na sentiment ya bato ona milobelaka parce que pour Gabana to ngwe belé donc na longwana ba bedi tumba ba perfite ka ba oli kanza ba choko bekil ba marco changa donc to longa peut dire belé mbala moko pas Gabana le comment qui to mona président oli ngaka équipe o biso akomo isolé biso donc to longa na sentiment mon netu to longa na longwa pas Gabana yango wana mais comme après président ko c'est belaté donc c'est la explication moi sokuna te to chiter moi rapide par rapport ya combo ya Messi combo na Messi zuya na groupe pour vendre que ba habiter ba baptiser lelo Messi ça qui ndeni jour on a des sociétés comme ok donc je vois baptisant comme Messi ezaka na petit groupe X n'est pas Jorvi et ça la ba to ko ta groupe belé film moko liboka quartier film na joueur qui peut boyer na joueur PD na film ngo liboka quartier et tomber casting na film mais to va na sino entendre ba to jouer moi apparemment au Karnaka qui PD moi trop bien les arandais bon moi trop apparemment na kina ba tout ba ebi bena que Lionel Messi nire après sa position na ndenge moi qui PD bouquet je sais pas te wana ko ba to mingi ndé bon na ebi te lo ka pour médium za la gama kam étant qu'artiste to pona ba rôle donc rôle nyonso mo pesa nga il faut na ça parce que na za des midi na pona rôle ko jouer PD za sono ko taba film na jouer PD comme 3 4 parce que d'abord nga mona lingana nga ngote mais sono zo jouer bani nango bon na eba na ngo penza pas compter mais moi ba tumsu ba ebinga na ndo jouer na mais ko eba na ngo pena makasi ngelo ko eba nsinga makasi eba ba manga ko lela ba dramba voilà donc on a un groupe Xine présent tali lo ko na non ko garçon moko mekela na jouer na rôle parce que ba garçon ba zena ko ba zabe incapable de mais bando ça me pose habiter ça ka convaincité na bien président nga na ko tilo mena ko to meka ndina tele makana ko meka na meki ba petit ma poko ni pesa opesa nga Lionel Messi zaka lundi na kota groupe lundi na tonga film mercredi dona kota groupe mbamo non je suis abi Lionel Messi talaka opportunité bo senga ezalaka la katuto de star place moyi ba vérité place moyi ba makambo ndenge ezala abi Lionel Messi eko zappé télévision koto ko vanda pe bo ba bi Arthur pape de la presse G-Love international Messi Bokanga Messi de la presse biso za la paire mo so totali bo mo na pe que on a moto intel na envie akaye par rapport sur zappé télévision avant commencer la théâtre c'était comme on bandait quoi envier nani bo banda c'est personne moi simplement ko envier wana et puis la fière yo beta tolo na yi taka tellement na lingaki mingi donc il donne nga pena monta pesa projet sur sa théâtre za fière na otanga kombo et puis mingi sont jouer na kenda ndé na ligne na Belinda mais pendant que je crois moi mbai ouais Belinda Kandi Belgique
donc moto asepelisanga je te sali déjà voilà moto asepelisanga monde théâtre ye naza so na vo nota yo ndalela lokwa esolo yo ndasala bo donc tapesanga guyo sa théâtre na machaba moto nza belinda kango et puis na sambela nzambe un jour avant la samtu na si moi vous tourner ne formata ba film ati bela ta 5 ata 10 et puis bienvenue dans nga boyeba ke na za na souci au tourner mais na bi ka miti to ça on peut promettre nga déjà na sira la dio babi Messi Bokanga aussi Messi Bokanga Messi de la presse nous avons déjà le roi il passe à Messi Bokanga Mondoi Deka ezalaka la cadre idéologique star ero ubandi ko incarner rôle ya kipede ero fanda ubandi ojuwa ubandi omona nani mbamo liboso na Michael Chess non mona yiwa parce que yende biso tout olandi likolo na ye ezala nani to landi likolo Michael Chess parce que ye azala le garçon on a yebi a joué PD et quand à part maman ba le sobo maman so motobi PD tande ko se déguiser mais garçon pena joué PD za Michael Chess motunga za so na telemi so na joué PD mukie nande ko do à part ye so ndi tolongoli Michael Chess wana mutu moto ko ndi mapina mwa holo wana ekana mwa bien azate oh te azali tindi tuna minute au PD na dakangi makasi PD na dakangi PD na joueur tanti lindo nani lisusu baza mo belé ba joueur ko bazali na ba minute pena mambo bazela ona maele babi Hervé Fashion mambo Kembe Prince mambo mon vieux babi Alain Kembela mon vieux bambo à trois places ça babi na kato tout star to yambaka ba star soza joueur to boki na ko ballon soza musicien sega air moto tikilo mambiko ça atambo longo mais ko to yambi artiste comédien to na poso c'est ça peut-être bateau voilà la vie sur la profiter pour dire déjà papa Christ appelé au Taraz et la maïti moi volé alukaye ba savoir-faire il y a Messi au mécano comme ça non attends moi t'aider mon bon qui est on a battu voilà il y a qui pédé mon qui c'est ça la vie il y a vendé ce qu'on peut-être où il va la kill ah bah souci et puis il y en a bah stress donc comme place yo zali non c'est ça quand même bateau voilà la vie sont pas comprendre que on a na plateau Secondo tikeno bongo lena tongo te puis héros parce que héros ba tout ça la maman quoi ba ine mona boy na camarade no te makasi ngati mutindo linganga olinganga yo moko kuta ba qualité siko mamba salito sanga mo point muti ono sanga mamba salite eta mukolo yo niveau mona mettre to quoi et boni bêtise boy ngana linga mo mtu mto déviation ngo sanga mamba bêtise no lingango te donc au pesa mbonga mwana c'est un peu ça voilà bago to ko star place ba mabrizali place ba réalité zali ba mais si to me ko keno mo mbangu au pesi biso pe mo ma wa polo di zana ma je sais pas ma o zana mo zama wa ni pas que la presse histoire où ça va vraiment passer c'est vraiment choquant voilà na bi que majorité ba to pe internet ba bi so on peut se donc non tous à la victime comme moi ya c'est choquant moi voulais c'est très important na foot na ndako na boye na ko vanda pa na biso parce que natali na koli déjà non sans musala moi qui être na se décida na loenda ko pesa ndo vanda la chose la plus importante et ça là vraiment au tisiko et ça nga passe ya makasi na zana tournage na quel tournage président Jova Benga avant la président na bino président Jova Benga na tourner or que na simananga au circuit et ça mi na pesa ndo foot la ndako nyonso ziki donc na mi on est no beto li solo Wenda qui joue à tournage ou bien Zaki et Zaki le même jour à tournage président Benga na qui tourner na bimi na kanyinda kuna débrancher biloko na tika hôtel au monter na prise na kepo tourner na ebi na ngati mais na tournage dans un sentir bien té mais na peut-être car la stress peut-être té monsieur ya musala débrancher biloko nyonso na zonga na butu bona okuta bato oso pa mai na kati ndako ma volume qu'est-ce qui se passe bato sanga na sima na ngai ya PC mkongo ndako saki courir coup circuit na ndako et puis ndako nyonso eziki imagine toi jeune artiste na zo débrouiller na minute on oyebisa yo télévision obimaki zela na to ke no mo malembe Messi to ki mo passe ebite yo bimaki pour que de tournage obima erne na melonga na ndako 9h30 on a un tournage et ben c'est le quoi ça la maki ba 15h donc on a tourné ba 15h la zone qui ba 21h tournage c'est le mois retard donc kota na kota lupango pe na tango kandi toujours na théâtre mona ba tondi ba sopa ba nini parce que moto depuis banda ko pele ko fati
na teleminga moko esalinga nzoto malili telefone bamo ekui donc telefone ekui na rosi pourtant mote na kui na mabili ya na kui kulamuka na olamuka na kuta bato bakokolanga na tali telefone azalaki nango eza te parce que eloko ngai suku pesanga mpasi pourquoi moto asalanga mambo ya bongo na yebi te nga nasala ye nini tomekosola na malembe babi messi toyebi te mondi ya voilà messi apparemment biso pesali biso mpasi bato baolanda biso yebi te mondi ya théâtre oyo yo ozalaka na problème na nani na problème na moto te ata na moto te moi volume par rapport encore nayebi te pourquoi moto nyasalinga mambo ya bongo epesami mpona nini donc naoyeba te ti sikoyo nasala moto eloko moko te na bandi théâtre na nga na bandi oconstruire carrière na nga lokola bato nyonso je me demande qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça moto asenga mambo ya boye ti sikoyo naoyeba te oyo arendre nga lelo malheureux parce que nyonso eza par terre tu peux pas imaginer nyonso eza par terre nde naza boye natikali ka ndenge omonanga boye euti osalama pas même un mois. Donc je souffre, je te jure, na boya posons n'a pas biso na minute na vanda et pas camarade imagine. Alors ce que moi je me pose des questions, mutu hors de prier. Siko na musala ngo ya théâtre na ebité yama la auto gagner ebela ngo ezali pour basala courage, somme courage on le consola na biso calme parce que babi ba internaute nyonso ba comprendre que tu ambi mutu olela na plateau. Ah et sali biso mo passe ya trop maman Silkiala. Ma Priscille qui a la bambote à trop place aux alliés. Et tout ce que moi artiste na biso mais souffler moi moké par rapport ya makamondenge za la babi staff mobimba ya haute tension. Babi staff mobimba ya haute tension na katika ya 20 mais na cadre idéologie na cadre ya système ndenge za la. Baba maman Mireille bambote à trop place aux alliés Kembela Kevin Prince Mambo na cadre ya idéologie pe na cadre ya système ndenge za la babi. Mais si ils ont occasion bien sur la peine d'internaute, na biso comme sur la bateau voilà na biso on me peut expliquer mais quand vous dites ça oh ils en a quatre monter mais c'est comment et puis yo moko na au santara nini au santara nani ya sala makambo pona kwa kizemu tunazamu na kwa kizete au santara nini na ndenge ya vérité quand même parce que pour fanda te que dépencher biloko nyonso na ndako yo kuta biloko nyonso eza ya zika apparemment donc dans un temps que kanisa ngo penza so ezana na sanga mambo bongo na te pour na zana poma wikiti na linga ka pe ba problème te donc na sala musana nga convenablement ndi mutu no so sa musana ndi jeune artiste azo débrouiller pour na carrière na donc na zana temps na te pour luka makambo na place na luka makambo temps des années na sala musala na marqué pour lobby pe un jour na zate kombo na nga petit kala ke no messi moko alika na monde théâtre donc je pas le temps là yo luka ba ngoki na ba tuto ba ngoki dans zana temps na ti kuto me kosola na mo moké messi apparemment bandi théâtre na 2015 aussi même pas bané belé mais tout le monde a okuta na pou ya boy déjà eloko esali au passé je sais pas okoki kopesa conseil peut-être conseil nini na bandeko na ba artiste au Hollande na invité ce conseil ni na kopesa bango na métier oyo naza victime ya peine ya souffrance balabaka eloko esalaka mpasi eza tobeta lisolo yo obeta boye mais kutana douleur yango ebandi esalaka soyebi douleur yango te oyeba te esala nde nini donc motema nanga ezoki makasi ezoki sono olia na plateau eza mpona esengo te eza mpona sepelisa bato te mais en fond de moi je souffre oyo nazoluka na minute oyo ata aide ya bato basunga ngai profiter pour lancer un message aux courage en tant qu'artiste lancer un message à bandeko baolanda biso baluka ba ceux qui peut-être babi ba maman presque appelé ou maman papa Bruno là babi papa Bruno mosali na nzambe ya yoka pe moi ma trop babi Alain Kembela mon vieux tu veux mon Pierre Katia ya Paris bambota tout place aux ali Kevin Prince Mambo babi artiste na bino ye moi ba initiative va bien des alaka par rapport moi message moi beaucoup lancer personnellement mais si na éviter ce ko lo bani merci beaucoup message vraiment on a pas lancé que moi volume on ça la moins fort merci nous avons besoin de soutien na bino
je sais ba personne oyo mitema malamu bazali mais eloko oyo ezosala pasi bato bazotala ba vidéo na biso au moni vidéo ya mutu boye naza mandia tina leki na TV pona lela mbongo non mais juste des eloko oyo komenga na koluka pe tina créer au moins pasi bo mona mutu na commentaire au commenter makamo e bakisi o passe likolo ya pasi donc kosunga mutu babota manango ko aider mutu eza donc soko mono aider mutu te ba forcer te mais non plus au komama makamo mabe na commentaire de iso sunga te mais na bien ya bato malamu bazali o basunga ka bato en tout cas bota la jeune artiste o nazo débrouiller le mix on a tikali par terre naza vraiment na besoin du sungi na bino partout bozali bato tout bolanda vidéo na biso naza vraiment na besoin du sungi na bino parce que na minute o taka na ovanda pas camarade na boy même côté na famille on a ndo mona boité ya na to bela makasi likolo ka makambo wana donc na ka passe na katiti na beta lisolo donc eza makambo ya petite na habité pourquoi et comme linga mais gloire à Dieu na profiter na zabo moi mais nyonso exact nyonso exact je te jure dans la tikali ka bondo mona alors il na c'est mon qui pour la mériter donc je souffre puis non dit naza vraiment na besoin aide ya bato basunga bato mitema malamu basunga bato en tout cas basunga so basunga te na habité sur non sandeni so bien un jour boyaka na matanga na nga boyotsa fleur ou bien boye ko za ba interview na habité sur les andeni parce que naza vraiment na besoin aide ya bato le monter mes zoki bato batunga bato baza mitema mawa pona bato en tout cas merci allez liboso ya micro monter mes zoki monter mes ça passer aide na bino et que ça nga vraiment bien makasi voilà profiter déjà pour dire merci à Percy Kenzo babi Hervé Fashion Mambo babi ba makamba wende to na mobezo maman Evelyne Libota la mère des orphelins babi oinja makasi oizala ilela na bato oisepela na bato na cadre ya idéologie pe na cadre ya système artiste na bino yo artiste ya Congo yeyo babi to comme j'étais déjà presque na souka on a profité déjà pour dire merci beaucoup à mon cordon merci pour n'avoir passé à Nord du Love International babi Christian elle beaucoup libende Montréal papa Doudou bambota trop place bozali babi équipe mobimba ya récit TV biso to sala ka musala pona récit biso to sala ka musala pona la tsabino makambe ezali biso to sala ka musala pona la tsabino makamba boye tozaka te pona sepela na bato ba sepela to lela pe pona bato ba lela na cadre ka yo to star na cadre ka ya idéologie pe na cadre ka ya système ndenge masolo ezala babi merci tout moni pena koza ma to ko lo biso mo mi message rapidement moi bambote pe aussi na bato ba la na mo connaissance moi mbote ça tout jeter na biso parce que merci beaucoup pour comprendre ngai déjà passé ça nga boy donc pour l'air yango c'est pour cela pour moniter muso bon une émission moi volume pe sambote na bato nyonso oyo ba balinganga na ba balinganga te na ba ba moninga ka lelo na pesilo de diaspora mobimba ba biso chance souri to bosa na mboka bankate diaspora mobimba ba mbota to nzamba pambola biso nzamba pambola bino po biso kaba na musali na nzambe papa Bruno na mama Christa Peleo ba maman ba fa longoli chômage na kini voilà donc bato tout bon mon vidéo na biso pe ba moninga ka lelo première fois na vidéo Sibino Bambote et puis na Bossanité, ma volume, Brigitte Conde depuis France, ma sœur chérie, Brigitte Conde, je te salue, Rachel Bonjumbo, félicitations à Ariel, jeune bébé à Sika, Rigan Ngoma depuis France, je te salue, tout Balinganga et mon président Jorvi Mwanda, je te salue là où tu es. Tout balinganga na balinganga tina pesi bino bambote pour passer mon numéro ce plus 243 85 37 350 74 plus 243 85 37 350 74 donc naza pena wana pona kozela aide na bino et ça nga bien bouger Conde ma sœur na bi que lela ki talaka leki na leli la TV bosse que makambo eza vraiment passé donc pesi tout les familles besongo mo bambote Kevin Besongo Tana Besongo eti Maisha na pesi bino bambote voilà. Donc merci na Yopé, merci na Gelo Babi Liboko Trépied, merci na Yopé, na ndenge boye pour s'y répondre nga esenga vraiment bien makasi donc voilà non c'est pas soutien. Moi question moi yasuka oye libiso rapidement, je sais pas Messi makambo e komeli au travailler na groupe moya munene au bozak quand même belé je sais pas bayoka ki message wana bango basolola endeni bosolola endeni na famille moi cotisation ezaki te ou soit baluka moi sala moi puis moi boy osolola na président te
ayebi présence au courant nango présence au courant nango bato nyonso majorité parce que la vérité na mais oui le quoi téléphone ezalaki déjà perdu moya kolocaliser bato mosusu ezalaki te mais siège siège marqué na baconfinement oyo toujours répété te mais président ayebi lisolo nyonso nde ekomaki. Je m'excuse, Azamoto, Abisenga Ayoki, il va faire quelque chose pour moi, mais pour l'instant, non, pas master. Nazano pas master Navandi, le Nyon son ami Oyo, donc Abisenga Akoyebi Ayoki, alors ça quelque chose pour ça alterner un jour dans groupe. Mais pour le moment, à région notée, à celle qui est dans l'hôtel. Donc, Navandi Kabonoté, là, c'est pour cela, dans les cas, tant que ma femme n'a pas balinganga mingi, donc soutien à Bango et que ça vraiment bien marqué. Merci to cause à la paix jamais grand nakati récit TV bato ba sala biso to za babi kade mon cordon lo baka bato tout o ba s'abonner babi kadal sat mo pesi la o à s'abonner de to sur la na profiter déjà pour dire merci à mon vieux Griffin Longo l'international drapeau ya Congo nakati ya publicité nice makwala mwana bato de Chris Moula masana ngai nakati ya Cape Town bambota trop place ça Venanga Alain Kembela, Kevin Prince Mambo, Riva Mambo, Hervé Fashion Mambo, Chéri Pierre, mon vieux Bambota ton place aux A, Christelle Ingas et Mama CC, Carmel la Camerounaise, Bambota ton place aux A, Babi Divine, Balinga Divari, Balinga Bambota trop, Mama Babi, Mama Mokonzi Moussel, Nzambe Bambota trop, Babi Michonoka Bambota trop place aux Ali, Babi Oinja Makasi. Na ndenge pena babi Michonoka fondation Michonoka bambota trop. Quant à moi je profite déjà pour dire bye bye parce que na ba abonné ni on se Récit TV babi Récit TV place makambo ezali biso to s'abonner kaka. Bato baza mpanzo na mingi to akoto babi to tester ya koto yo. Na profiter déjà pour dire merci à mon boss papa Bruno na maman Christa Pelé babi moto alongo bato balongoli chômage na ki papa Bruno na maman Christa Pelé voilà je salue déjà babi maman de maman la patronne na maman Christa Pelé et moté ma papa Bruno mon boss en tout cas ngade na ti mon boss na bike malamu taka maman na papa botika mwana bango boyete na bike malamu en tout cas je vous salue déjà na bana nyonso na pesi mambo depuis bino merci beaucoup et puis famille mon saluer bino ba fan ba Lionel Messi na mabe na lobby na malamu na lobby je suis désolé parce que naza moto tem musumu no ça qui tem musumu no tengamaki wa mona beti libaku je suis vraiment désolé pour tout le monde pour chercher la paix avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais dans la vie voilà merci à profiter déjà pour nous merci à mon cordon G-Love international Monsieur Tosuka Aba d'autres des stars à suivre ciao.